moi na mobali wa bendaka Botete Bota deuxième république Chaka Congo na bango. Voilà na celle news ya Christelle Mamou national et puis na pesimbote na papinzo la meso na olobaki bango bazolo baba papouche étouffement ba papouche biso de koloba dadi. Merci beaucoup l'opportunité au PC Jerry Kobetox pour tout ça la musala au kaka à travers internet et puis bandeko nyonso bokomela kanga Jerry Kobetox kolembate pour na kolemba pété na kotika koloba mokolo TV ko bongo na radio Chic Mampuya. Merci beaucoup na image et lelo to yambeli bino un artiste cordon. Il y a site internet moko au biso petoro banga na biso te na kotanga kombo il y a Armé Lourd il s'agit bel et bien de Yagotier business et puis tout ça moi analyse muke par rapport il y a théâtre na par rapport au pays chronique pour batama boke pe belé ba olinga sou théâtre te to bité théâtre za sou na mbongo te malgré biso to zala batama boke mais to kota pe internet en tongo mais bande on a biso pe balingi ko yekola te alingi lelo aya simbika micro mbala moko bando présenter OK biso to zape na ba yaya otolandaki na sima pour na simba micro et puis to après na chaque jour mais lelo masolo ane bébé lelo to resola na ya côté business par rapport ya nyonso wana et puis na mwa mbuto yo ba comédien ba utaki pe Dubaï et voyage de bango pe mususu paraîtrait ya poto et bebaki par rapport à bande ko na biso pe susu ya ba combattant na poto ba lobaki ba yeko tia ba poison pour nga na koloba nga kaka po na kobanga mutu te. Bonjour ya côté ah Kobetox yo nabanga oso ya mbinzo nabanga mais bonjour na bande nyonso o ba jipe libaku ya kolanda biso na nzela ya si CL News ya Christelle vraiment bonanga na obenge bongo na suka yebina makambo bonabi ke ningi ba kolanda biso baza déjà au CP et ça lui on a nini Jerry Kobetox les lois s'est retrouvé na CN déjà bien au monde aux grands faut battre belé pe ba okoma o Jerry na niveau nini ngana niveau nini naza niveau nini po bato balingi bato bakomisa bato mona comparer joueur à Congo na Messi ozamuta maïl ozamuta boanya yo temps de jeu loba osala analyse ça que ozwa temps pour réfléchir otali so ye pas maman c'est que maman mnene et puis na fongola na assist na kangi na ngango kangi na yo pour na fongola yango na bulamo aza na poto a escro alinga escroquer nga mais l'accès kana changer mot de passe nga de to perdre te ba site zebele monsieur comme nga net ba genre ko finga ka batu awa osandi que ba analyse zo salima ba tout ça mo ba tout le ba vrai quoi voilà merci beaucoup mama dongo moi si bato ya fioti ngoma moi so bengela mobile la police te na poto so ba soigner ba suka na chambre bana ba yebarati JC Cano Real de Madrid en Australie ya goté to ba ina na théâtre Boni Moussala aux autres travailler pembeni ya Solange Mindondo on a le baraki moi si na nzoto bana mibali alinga ko travailler makasi Boni Moussala bon Moussala to travailler pour mon de temps pour bande émission na yo le bande balingo yekola te zomona ngala préférer kina yekola na koyekola ti na suka l'autre fois na otayi répétition simba na kuti bina président na ni Elombe na sorbet na ina single azo répéter na kendaki et pas président Massas voilà azo répéter na bana so ngaku na koti na répétition président a kota ko na répéter so to kokita bité sala bo yemo ko pe asali ce exercice toujours ba lukon mabele na système na midondo za na tuti lelo na et pas na économique tout ça dans la source donc je m'en amène il faut répéter comme ça ceux qui n'ont pas dit ma bébé au final or nous ce qu'on sala ma bébé na bunda pena na travail de sorte que so muta mo na na aujourd'hui bien mi no fait du bon travail mais ngala za songi na chamo songi mukena olugela mama so Christelle problème te bo signer contrat na ba film banda au côté mais miko to mo na côté sauté ni lo chocho la réalité est-ce que Christelle maman ozana te na ba te pona na site na te pona bino groupe ya Solange lelo moyen de bon résultat beni te ya maman Christelle te za problème ndebo moni ya liboso na nous libère trop de voyages voilà il y a voyageur à trop si toi za suna danse azana na nini na mo la peine na ballet national azana Simba et puis au moins mo air mo Côte d'Ivoire obina na groupe mo une équipe nationale à Côte d'Ivoire ko erreur ezalaki pour asala bon moi déjà tina ya pané mon 4-5 mois na coma si il fallait que pesa ngaka kaval to koma na kombo ya la source voilà donc là déjà toujours à val wana si ko ya ko koma ki ngana ko koma ya zala te na komi to kotisi
Donc tu bon ça sur la mer. Donc besoin de toujours moins de retard pas mer. Ce que analyse nous osala entre théâtre et internet, na théâtre CD on a banda ko na bandal na kutio arme lourd a pesio responsabilité nyonso ozo sangisa ba tete oyo bato to lelo malgré lelo balia na bango ngulu ba mo zo ba cacher mike ba 3000 francs ba pesi afuta transport mais na kaleza ki $500 pour na ba makambo na yebi président Sami Mokili tina tambola na caché na suke zara $500 ya Janify ezara ba 600 pour moi na mobala leka ba mba inoso na caché c'est Janify ti akenda poto lelo analyse nous ça entre théâtre internet na théâtre ya CD kasi vente en ligne de biloko ya balamba mbamba lamba mbamba toli dans internet lamba mbamba nazo le ba pour bazo les camions na succès ou comment succès tala soki moto ana succès azana boulot na nzoto na été bo pese ka 2 ans au le canal oh pour massage ça leki te massage ça leki mino ça leki ana boulot na kati na bango voilà ozo koma babanaki na VHS ba ye na CD na vente en ligne sur luka bango ka so to ma vente en ligne mo na massage yo bita to lo boye po to comment ba CD 3 ba motoki na ngai leti film motoki na ngai na assistant ngo oyo joua pe mboka ti te wana za ya leader te mama Solange na balabala na komi motuka na komi lipate ya bolingo wana na CD voilà CD te motoki na ngai nazo ba par rapport ya apport na ozaki na kati jouaka na tipeko zo koma wana sto bini bala wana mama tembe mo ça to ma fait de vente en ligne zo comprendre yango na biso ke premier jour za pena bali ngana connaître plus validé zo comme pe biso mindondo ayaka na miye moko ya beta turbo ayina miye mo latina no mayo de benae na mayo de berso ini yango wana plus nae alati yango penza lati sengé ne seraye bien na biso azo ba lokana biso na mabele donc vous reprocher na vente en ligne lelo balingi sur répétition te balingi na répétition te trop de fier répétition zali mais quelle répétition bilo monsieur zo sala bango ba bipo ba komi na ba car moi ça poto zo tindele moi 200 300 komi pe place ngo ando lokati tala artiste soko poni musala vous artiste vino mobima soko poni vous mécanicien vino mobima soko pas mais soko poni oye na ya na TV moi poudre mo pe ba systématique wana pour mon côté wana lulanga ben nanga bon OK non musika OK pe mo na yo mona ke akomi côté kuna pe et là on nous a reproché là on a bino à théâtre et pourtant théâtre ngo ba dumusu ba komelanga na libana mboka bosala ka fierté na biso boteka ka image ndende konanga utso loba culture na biso mtete kilingala na libanda mais culture ngo lelo bazo reprocher biso makasi théâtre trop de bêtises trop de biloko zangatina et puis moi c'est na théâtre joue sous normal te couper tiao mi pende publicité mi pende sans sponsor mais ils ont mal tout bon en fait ils ont ba histoire tous za la peu vrai bon ba histoire ngo ya bote ba histoire na bino ka ekomi ka faut ka mi pende ka tout le temps mona na maputo zo za la mukie ils ont ba histoire mususu ba komi mais ils ont ba séquence mo bezana na chambre et senga bongo ils ont ba séquence parce que tant que ça la histoire tout commandant na idée moni tout éduquer ba vous comprenez toujours comment on a idée ni pour mutu a se retrouver même si mutu ki na ngai mutu mo atali yango abenga donc ba betela une histoire na ngai toni pour dire ah c'est que to komi moni bataleli moni mutu total ba film net c'est le champion mona mon papa des boxeur ou abeti mona zole la champion obi que to lelo be misima ya misu moni histoire ni faut ça si ko ba lelo zali problème ya liga ande batapote ba se plana wana mipende batapote ba se plana ko su kwa kile zali bana donc je mona histoire des na tout le caca problème quand il y a bana qui s'allume sur la tatouage bana qui s'allume les hommes boulot message ni ko passer bango poto kota na deuxième sujet na bandeko no surtout ba Orlando ya théâtre kasi message na bino batu bozo aimer message na bino batu bozo aimer te botika bongo c'est que so bo batu passer na film mo boy bo moni mutu na makote botali na bino ngote lobby a changer mais tant botali ngo commenter que c'était quoi bozo ka bobengi pe mutango o joie qui bien pour la scène no mi pende même ngai lelo soki naza vraiment victime ya film na okoma parce que ba film be na komara bientôt na ozonga na bote nga rigueur nazo banda de film moko to komi wapi ba journaliste ba chroniqueur ba ozala ba théâtre bango mo pe photo te bango to kozala et na ba diogo pe ba kozala titre na ngoza to komi wapi sauf na ba politicien pe ba kozala
film écrit par Jerry Kobetox ndenge na misana ko koma on azo komela bino pardon 5 pardon moni tant to koma scénario na moi maele na jupa mama mindondo mo ba ba simba to koma mingi le fait oyo salema na société. Voilà, parce que théâtre est un miroir de la société. Voilà, c'est-à-dire qu'un scénariste, avant de avant d'observer, en termes de macamboussa mandé, net ce qu'on a salué observation, ma parler même ma père, ma tique la mission était camine à niveau à Moussakanaté. D'abord, souvent on a mon appareil na banda. On est très pour la nuit. Bana ma sœur. C'est que ma sœur na mission à bota bana et simbate, bah elle va parler. Surtout bah elle va parler. On va mettre mon père expliquer à maman que ah bon à droite. On dit bien dans Congo là. Ba mère mon père comment on dit kaba. Ce qu'on m'a dit que mon encassi a discuté dans on André Kazala droit là. Ah droit le pas voilà. On va mon principe là tellement bien. Le pas mon père derrière ton Kango. Ah, le pas mon père la mission. Yo mon encassi pas ton Kango. Ça on a filmé mon c'est capo suite à ma comme là ça là. Ici fin du mois na bandango bana ba sœur. Bana ba sœur. Donc mon bana ba sœur ba te qui ou pas. Voilà, merci beaucoup. On a un bagage artistique et pour le bélo, mon biso to apprenant au moins na ina. La troisième page, babi, un metteur en scène, c'est lui le premier téléspectateur. Mais bah metteur en scène à l'élo. Soit une gars moi c'est mon bataille c'est plafond fanatique na ya mo tcha na ba film pas pas. Ya mo ninga Jerry Kobetox ba na no na bimisa basi baba soldat. Na bimisa ba on a internet. Et ça ba TV kini ate suka na mama ya kele la ati. Et puis respect au continu. Respect au continu. Pour côté on a to kenet le kai na bisote. Pour to côté le kai côté on a te. Voilà. Na to côté on a deuxième sujet. Les lozo gérer www.lourdesproductions. Lelo za coordonnateur à site. Bino ba coordonner pour lu ka ba problème lelo. Dans la guerre lelo ils en internet. Ozo gérer on dé. Ba observation ali que ko pa mozo ke no dai. C'est des dai qui ko plus sur internet peut se dai. Ça dit quoi? Ba to ba landa biso ba batala biso ba komi vraiment découragé. Et comme un problème. Et comme un problème. Tu vas fatigué. Il y a la même chose. Il y a la même chose. Et la même personne, avec le même sujet, a fini. Mais bien on a site parce que ça baise. Na limite que na lourde production pour boy yango. Otoko boya te. Net sur le lot makambo net makambo ba malelo net ya Karine Mokozi na RTG na fali. Est-ce que ndako boya lo bango na site? Siko yo pe ozamwa na bandal. Na bi kozamwa na bandal akala. Par rapport ya ser na yo Karine na fali pupa yo ozo reprocher pe na nani. Bon na un problème moko. Ce qui n'a dossier on a pénétré ngo bien te na koti pena na skati na ngote. Pour na ngana ba makambo ya vrai. Pour mutango oyo habiter mutango be mo basolo na pénétrer na dossier na ninga makasité mais ce qui est vrai photo ibaka ki Karine le rôle la chroniqueuse ce côté wana aozala kana besoin ya artiste voilà ata artiste ya muke aozala kana besoin na yi donc on se permettre à créer problème na artiste pour d'abord na sima batu artiste wana batu bazebele batu ko na kati na bango balinga pe Karine so batu ba baye o monte ka sali moi quelques batu na nzela na tout comme peut fallait pour pas de king lelo c'est vrai de king mais quelque part papa tozaka king ba côté kuna Karine peut-être molino bani moi ko lo apena komba fali ça la pas bien donc to ko donc toi ba congolais donc to ko lo baka ezaka ki moi mbang pe moi mabe et bon décision oyo fali pour pas tant qu'artiste à suivre ba bilorone et les cas sur na RTG AT. Je pense qu'il fallait soit combien de niveau on a na ba na peine dossier on a maîtrisé mais na tout maintenant on a bien si tu comprends mais soit combien de niveau je pense que à ce sentir qui est très vexé mais je pense que ça des cas modal leader nani a za sœur nae ba sur la kaka to sur la kaka the king et bon dossier assez Léo Sikoyo c'est Léo nandi qu'on a fallait pour pas au moins batu bakoti pe na kati c'est le publier une photo bakoma trace Africa batu ba monter ngo bache na bien Tantine Fanny marabo no ibate soka c'est le de c'est la moto tala le loup ne se mange pas d'abord ya bomela biso bandalité pardon bomela biso bandalité fali na c'est le loup ne se mange pas kasi bino pe bobeta etelo bandal c'est pari yango ba côté bino amvutuma bino na bino ko mo so le loup ne se mange pas tala obi baba c'est le on a loin hein
bafali na sundi wana vous comprenez donc bakabona kana mwa son 5 et 6 avenir ka to baka wenza mular de kabola ba donc c'est que makambo wana ko tant bango baza ba New City comme ça to toyeba makambo ba New City wata ba obet ba kote wana babali banda kala mais ngati siko no tsena mu doute que scram mu dasali makambo wana te batebele batuni bango ba bio so tuni ka mutu yozi photo ape osele mutati ndeni yango pe kobe bimi bongo osele mutasali te scram yo mona bandali na ya tongo ya depuis ya de king na minute to ba frete de king aleke na succès longueur d'avance que maman do de king ama mulai ils en ont payé non mais comment ça n'a pas été c'est le habité ba double Olympia ba double Zénith est-ce que na ko ignorer c'est non bande pour na sikoyo vitesse yo to za la frete vitesse yo c'est le wana unani de king na ngo sikoyo c'est le wazana wazana ba preuve ba kanda fa réaliser ba makamne ba poto et c'est là que moi recule mon comprendre yango to lobi azana moi mi mais azaka scrap mais à le bien zo beta pe showbiz au corriger Fabregas au corriger Fali pour pas corriger ba tenir sur ba bien ya za la guerrier mais tous la pena surtout on a pena tous à la frais vitesse moko bode king akomi nango eleki ya moi si ya scrap yango opekisa kaka kete bana banda tolia na teko parce que to na matanga tolia na te ezala bien to monaki Fali côté wana c'est le OPA ici peut-être que matanga na miki bo suka voilà merci beaucoup j'espère que tozo ke na suka mais na tuna ya gotie business question moko parce que nga na zaka songi internet na banga kanzala na liwa na kotika koloba mukolo TV ko bongo na radio Chic Mapuya merci beaucoup na image na ozozwa bato bo teninga pe na rigueur te makambo ngo pe ya ba nani bazobe ka mama nani bataché de presse pe ya fois type sous ba rekoma mais moi je crois bien dans moi classe au maman soit tant que na tanga école primaire na Mokengeli papa na directeur qui attaché de presse au Adada Tienga et puis asa déjà moi na maïle ta moi na batakinda ina azui gérer comme toi s'attacher des presse na qui attaché des presse ngeza na teka image et artiste na et non qui na finga bato mais ceux qui ont fini d'artiste na ngai na ko fingo te mais na kozongi sonde na nzela na olaxo qui ozana succès te oyebite et le romoroté. Merci beaucoup. Déjà, beaucoup de images, il y a répétition une semaine où il y a Adada Génie. On va préparer pour Mama Rosa. Moi étant que chroniqueur et puis Nazana y est mon côté. Pour faire le lobby Nazaki pas brigade. Nazaki sous pas cabossé boulembi fraîchement outil poto tozaki ne lobby. Donc biso toza bato to l'accepter na tendance makasté. Mais sauf que to respecter ba musicien na biso. Il y a côté business. Le problème est ça ba boss ya poto. Et bah site internet. Armelou azamasta na yo. Bozana bana batu na chaîne internet. Est-ce que vous kani ba close bien pour lobby? Pas bien ngate gérer ya ko tia biso micro to finga ya gotie na nous cordon to finga pe Armelou. Pour se préparer en conséquence. Bon en tout cas na soleil de na boss. Franchement azola nanga mais lourde. Mobali mbinga mobali. Poto yebi na politique kuna Steve azawana na politique, ça la politique. Na songa na bise papa tout ça la teke yo 7 8 na 6 comment foot bana batoko mabe. Et comme problème. To yebake Steve Kambanga. Qui Steve Kambanga wa. Steve Kambanga la politique afuta Maraboué. Jerry Kobetox afuta. Na montage afuta Maraboué. Mafuta Blandine afuta Maraboué. Comme ça makamna biso ya pona ba connexion budget na boza toza na budget moko na moi comme ça et puis to yebike so to futa malede les 3 les 5 au plus tard les 5 bana ba futa ateza la ngomuke ata ba imona salaire kudu yaya salaire ateza mukeza salaire na yo ça salaire mais tango moi date wane koki afuta toza na 3 personnes à site ba futa. En tout cas, ça liloba moko malamu na lobi bongo po anini parce que moi j'ai rien à travailler trop, j'ai 7 ans à l'internet. Na bato pe bolo bo j'ai pas comme pas Christian na nani na danger za courant. Na kuta bato musu na internet, na kuta ba Frank Stemai, na kuta ba Matika Songo, na kuta ba Karine Mokonzi, na kuta ba Gloraté. Na kuta ba Matika Songo et puis na kuta Matika Songo azo sala succès. Je respecte tout le monde, mais sauf que nazakande soko toucher na sonné. Biso pena éducation de côté na internet c'est ngwana. Biso tu tolu baka ni olia konga. Je comprends. Na za cordona pa Armelou. Voilà. Na la source pas manu bondo. Business moi wa kota bilubima boy. Mais na osala muna na ya gotse no biki usainga baboka nyi gutse. Tout le monde a ba photo biki bato ba mona ngapa tout le monde a ba photo. Merci Félicitations à Libal
Félicitations. Félicitations à Libala. Te na zomsa ki yango pa ba sango. Ndenge za pa na biso ba catholique na ko garder te fou. Mais obike lobo na sepela na yo un artiste et puis na combo na yo pour oza parmi bato bande ko pusanga makasi chéri lobi ozala mutu obali ochepe photo. Obike bele bakimaka. Bongo no bangani. Ah, on a beaucoup de fiancés déjà na oloba no bangani. Te po bande mususu mona azana mwasi ne aba tuta na nzoto azobanga mwasi makomi. Oui, moi ça m'a commis. Non, bah mon on a été pas comment na Facebook, na WhatsApp. Mais yo quand même na mon publier photo. Papa nga jeté. Tala ngana ole ko mo waze ko bana alba lo mwabi na nzembule. To bakisa matin na mulungu ya bato ba fingisa bolingo. Ngana mutu. Ngana ko bakisa matin na mulungu ya bato ba fingisa bolingo. C'est que ba infidèle. Bato ba ko sabana bato ko tona na mwasi na ko sakekuna. Ntam dango ba ko sotala. Akena so anu na toilette. So na toilette. Ako soki eta famille nanga nga so téléphone nga so det iget kamandi so ba bengi Glody elle s'appelle Glody métis noir souka na moni on a les souka na ba métis noir Glody Lukala ma bien-aimée madame mon épouse so comme so ba ki patali bo ay sa ngamne iget a bengi te so comprendre so ka tel na Gisèle Dimangel Gisèle a bengi te ayebi ba ngotu maman Eliane Mbouyi na Londres. Soka bengi on y a un téléphone abi que wana en tout cas batunanga basolana ye c'est bon te wana pela na pesio félicitations boza moi des artistes au bobali boz les rapper na ba télé bolibali quand même bondimi et puis ngaku tunazo le kana kasavubu ndeko nanga chef nanga Doudou Soupu abi nanga chéri yaka na komi na bandelo zo ba image et puis tout le monde a publié ce que non ba ça m'a commis. Vous avez moi sinon la guichette aux banques moi ça bat ma commis. To comme na suka ya Gauthier moi ba mbote na ona bato balandio et puis liloba moko ya moi bokabwani. Bon liloba bokabwani mingi na zombeta société na biso ke na zongeli suko mokomi. Ala ngoma bisuko na moi maela sika. Est bino bana poto likambo yo bana ba sœur parler tekami. Bana ba sœur. Bozela ngo pena na la kibino bana ba sœur. Donc la wechi, ma soeur propre, la wechi, ya wechi na Paris, leader ya ba maman d'amour, au CP la makasi, na bana ba soeur, Ozoya, na Pesi Mbote, na et ma fille. On te met téléphoné tout à l'heure, on a Christelle Mamou. C'est un papa, est-ce que tu as pensé à moi? Dorès DMK, Doreya Massengé de Kassongo, ma fille est née à Paris, na Pesi Mbote, na Pesi Mbote. Na mon ami Pichu Basunga mobali ya mwasi moko Ladine Baf Basunga na pesi mbote na arme lourde Maverumbia na pesi mbote na José Dimwena na pesi mbote bon voilà na suki wana bandeko oyo bas continue au sepela na biso peut-être dans un numéro na ngata ngabi na surtout sur la bana ba sœur ba po ba parler belé te comme ba po to na bandeko ba fâché pourquoi ba c'est la ngape moi idée insérez-moi boulot plus de 143 89 99 47 545. Mais non, sur la peine de Mamou Christelle, la rose n'est pas moi et bana basse. Te wan biso to zongobile te biso mikolo to siliki makasi na Cell L News to le bien to sala musala notre papouche nzambe tanga peso na biso papouche dadi étouffement ba papouche donc papine sur la meso donc ba otia ba moyen to ko luka moyen ba film et puis Jerry Kobetox paza wana na yebi pe moi ko koma moi mkitala ka mwana modero seigneur et à théâtre ça peut dadi te papine sur la meso dadi et que ça va les 5 voilà to comme na suka vraiment ceux qui bo sepela ki na émission et bo sepela ki na tranche vraiment bo pe sa merci na Chic Mampuya alingate na lo baleki adada ozala ilongi adada adada génie siko na lobate ndenge ni Chic Mampuya simbaki caméra et merci beaucoup na Christelle Mamou moi soyo andimi Jerry Kobetox sa simba micro na chaîne na chaîne na bango asala musala malgré presse ngo koma bato bakoma okota moi ba koteri mais to ko sala ka musala botika ndeko lo ba gérer et sopi ngate pona ze lo côté na za danger za courant c'est la pénalité to bana pa ko kata nante corporation moko boye vraiment ba chroniqueur bosali moi statut bosali moi te tika simbate na Congo eko simbate ya goti eko simbate toke to komi na suka eko simbate po na tuna ngotango na yaki na internet baba na ngeko simbate pe simbate a Gmail ko kufa web pe kufa
association des associations d'internet ekufa ajimeliko ekufa web pe ekufa président Frank Stema ko teninga regardé sur tali vidéo na ebité ajimeliko fezonga to kutana na émission ko ya to ko sa ila binoko ya musala surtout ba on bo s'abonner na Cell L News et ko sala bien bye bye on se retrouve na émission ko ya ciao sala ya kokamwa nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage papa yo pesa ki vision pesa biso provision tolingi tomonane na miso esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya minene esika maele ya bato esukaki